Salut, je pense que là, je fais bandir. Ok. Salut, Bambote, Abino Nyonso. Eza bongo yangai Abino la semaine dona. Live ebandi, pardon, parce que na ajusté moi awa. Na ajusté ndambo, excusez franchement. Juste une minute. Ok, encore nazali. Bon, live ebandi lelo makambo eza kosolola. Bon, salut à tous, c'est ça pour moi, bino la semaine dona, bobo salate, bo sabola kana page nanga, basabona kaka. Na eto solola mwa moke na bino parce que makambo eza bakamarade ya mokili. Lelo tolingi tosolola mwa lisolo na bandeko na biso tovandaka na bango de tous les jours, de tous les cœurs, elienga bakamarade oyo babengi baninga na biso. Bakamarade nazolobela mingi na lelo sujet ya basi toloba mingi bakamarade ya basi. Excusez-moi mais franchement fona kokanga na nini parce que totia makelele donc faut tokanga na volume parce que bon je vais te donner non parce que je tia makelele totia na vo. Bon sujet eza que bakamarade baza bato donc to se confiaka na bango surtout tozolobela bakamarade ya basi lelo. Bakamarade ya basi baza bato oyo biso basi to se confiaka. Je ne sais pas relation ya mobali na bakamarade na bango ezala vraiment nde mona ya biso basi na ndimi te parce que nga naza mobali te nayebi te mibali basola entre bango vraiment mingi nakoyeba mingi te mais ce que nga nayebi en tant que mwasi nayebi plus ya mwasi nayebi ke biso basi tomipesaka na camarade vraiment corps et âme confiance ezalaka makasi parce que tokóma na niveau moko tolobi elie yo elienga elie camarade nanga elienga ye bandeko naza koloba bo parce que ya somo ezoya makambo eza minene na histoire ya lelo histoire babeteli biso esali ngai en tout cas franchement cher bekonde balobaka nzoto malingi omona quelle manière mokili eza malamu te omona quelle manière le cœur de l'homme des fois ezalaka pas tellement joli franchement na sika yo na bakommentaire be oui bakommentaire kaka lelo toza kobeta likambo ya bakamarade tolobi na titre na biso bango bamoni yango kikamarade bondoki oza pardon eza bokisa suki parce que basuki bango soki ezokotama na elongi ederangeaka nga nazoloba na suki ezoleka ok nabongisi lelo soki tozoloba makambo ya bakamarade toza kolobela camarade ya bondoki. Camarade ya bondoki eza nini? Bozela juste une minute, pardon. Sanga naza wana nazali natala na elongo vite fait. Natala elongo moko vite fait. Donc camarade ya bondoki eza nini? Bozela juste une minute, pardon. Donc sanga naza wana lelo soki naza kolobela elongo vite fait. Likambo oyo eza vraiment toka pasi na motema
ya camarade lié elenga na ti vraiment titre na marché ba monanga te na lobi bien ba camarade ya bandoki parce que camarade na azanani camarade o mona camarade surtout toujours ba moi si camarade aza mutu oyo oyebi ete eza banda na camarade ngana to ebani te après de quoi va peut-être dans circonstances to kutani par exemple na classe donc to za bakonzi na biso to motu moko akuzenga yo osepelisi nanga mpe nasepelisi yo donc camarade eza eloko moko ezalaka coïncidence to bayaka coïncidence to bacamarade ezala mpe bokoli place moko bokomi mikolo bakontinue kaka amitié na bino bomwana donc parce que camarade na azali sorte de camarade de manière oyo bato bakutana camarade surtout to mwasi mais camarade aza motu oyo asimboyebi na maboko parce que après balance yo wana malamu to na mabe bato ebele babebisi bate na bango kutani par exemple na classe donc bato ebele babongisi bango na bato ebele oyo kakosaki bacamarade banur peza ya commune bato mpe mosusu mpenza akufi likolo bacamarade oyo asali esika moko shok eleki azwi maladi boloba la sirene yo camarade oyo ndenge nini ya sujet ebi ya émission émotion ya sujet parce que émotion ya sujet eza tia bien parce que dans ce bana une histoire histoire eza émotion bien te na camarade sans que tarder na koloki na biso awa tomoni awa tomoni bacamarade donc ya monde résumé abi eza point liboso tokolobela habillement na bocamarade na ndeni nakoexplike mpe habillement tomonaka biso basi tolingi lix tolingi kolata émission oyo vraiment toka naza parce que nga so nazwi émission nalata yango na mashaba mote parce que ntango moto avandi omonde naza be navandi nazwi ka na nga na ya oloba donc eza nazwi ntan mpona koteya il faut bomonaka oyo lasika nolobi mabe parce que nayebi ke bato mosusu basalamaka yango baoseretrouve na kati ya émission donc bo en vouloir nga te bo comprendre ke eza makambo tozovivre na monde oyo biso toza wana na ba youtube mpona koloba makambo so tomoni eza malamu te toye koloba donc nga na koloba ndenge nga babeteli nga mpe ndenge makambo ezalaka tomona mpe biso moko na bakini wana na bakongo wana na bapoto na bapartout makambo na bamairie na bapartout ka place bato baza makambo esalamaka tobandi je pense que bolandanga habillement eza point ya liboso biso bafi tolingi kolata tolingi bamona biso naza joli kope ako wana siko ntango oza na jeunesse kope akoki kobengisa wa rendez-vous omoni keno enamoni camarade nanga moko Charlène alataki elamba moko ya joli pantalon moko nakenda kodeta yango na chauffe yango comme ça tona oke kope nanga mona nga danser bayaya omibimisa no danza oyo oza te wana bilamba bien te lata bilamba na ba bien te wana kende rendez-vous tambola nango bongo yo te yo lingi judge bamoni nde fi ya classe balobi soso alaki eloko ekoki na ngongo na ye so oza nango oza nango te oza nango mpe te
so oza nango te oza nango mpe te nga vraiment tuka biso naloba nga mola sira nde naza boye nazose vante te me nakola bapara na nga papa na mama nde tokolela biso totikala kolata bilamba moko na bakamarade na biso te ata moko te donc nga camarade na nga nakozwa elamba no te nalata tout comme nakopesa mpe te elamba na nga olata donc ça veut dire nasangisa elamba na moto mosusu te biso moko na biso moko na ndako bana to tozokola biso na biso tobanda kolatela so na bi baseur na nga to bandeko tova na ndako moko tokolata na wana ezali normal me moto alibandaki ya mama amona elamba oyo asombelaki yo te amoni deja ebanda nao ndeni parce que aolongoli so to ekosimba te bapara na biso bakolisa biso bongo balakisa biso ke okokola okovivre ndenge yo ozozwela donc eza éducation moko eza bien eza éducation moko eza nga na kola lelo nde nabandi bola sere naza so naza nango so mpe naza yango te naza nango mpe te donc na mesana vraiment nde bakolisa biso bodo bapara na biso bakolisa biso eza une bonne éducation ke olakisi mwana baloba nini contente-toi de ce que tu as toza na makambo ya bilamba bayaya bamama bapapa bandeko bilamba ebomi mboka yo jeune fille ata yo mwasi ya libala ata yo kaka mwasi kozwa elamba ya moto mosusu okende olata eza deja mabe pourquoi parce que oyebi te motu wana bolobola sirani baide no te eza baide te tozo analyse tobanda na mokili oyo biso nyonso moto wana azana na motoki ni nzoto ni makambo ni parce que elamba ntango tolataka ekoma yo toyokaka tati bato mosusu tomona bafilme omonaki epa ndako ya nganga boye balobi likambo ayini elamba apesi nga elamba motu apesi donc elamba eza boyo parce que tu mets ça sur toi otoka nango ovanda nango solomo etika na elamba na esiko eza yo ata so osokoli opesi kaka motu mosusu na yo botala bafilme tomona biso nyonso bafilme bandoki nde ezala wana moto aomema elamba motu mosusu mpanganga basali mabe tomona bokoyoka histoire lelo bino moko bokopesanga raison makambo nazoloba na histoire anama na bombi oto bato bakolanda ti suka en tout cas bandeko soki bolandi émission ata bosala nini borate suka te suka émission nde place makambo nyonso eza mpo boka histoire vrai bobanga mokili chair de poule nazolobela makindoki navandela ngo na mpe eza bien na vanda position na continue elamba camarade nozotambola na ye oyebi nzela alekaka te ata na ndako ya libala ata na jeunesse kaka parce que bacamarade mpo bazalaka depuis jeunesse ta mosusu mama ya bango amoni aboti bana ebele ya basi mama ya bango ta mosusu aza moto ya misala mabe akomi komema bana na ye baza no bajeune fille na makambo ne ya misala ne mabe akomi kolakisa bana bi tala bino bozokola ifo bobala mibale ya mbongo ifo boyelanga babokilo bazala mosolo tala basokola bino nzoto basala bino bachance te bokoloba la sirani yo oye na makambo kindoki nga nazoloba makambo ezala na mokili ngani na inventango te parce que tokobeta bahistoire tozoseka baconseil mais bondoki toloba bondoki mpe ezali makasi ya libanda eza kodétruire calmement bondoki elobaka te mais bacamarade ya ndoki oyebe ndeni oyeba te naza koexpliquer balobi l'homme sage voit les malheurs de loin et se protège si je ne me trompe pas l'homme sage voit ce qui est caché derrière la montagne derrière montagne l'homme sage voit les malheurs qui se cachent derrière montagne ezaka montagne de comprendre moto aza mayela ayeba eloko nini ebombani na nsima ngomba donc bacamarade ya ndoki bao babombana na nsima ngomba sikoyo il faut na sagesse mpo oyebake oyo aza ya nzambe te okoyeba ndenge nini nga na nzambe te nayebi nanga mpe nde bayebaka te so ndoki moto aza ndoki so nalobi bongo
pour oyeba ndoki, je pense que il faut la ndoki. Donc nga naza na nga ndoki te, nakoki kodekte te ndoki te, franchement nayebi te bandoki bavala vraiment nde nini. Émission oyo but nango ezali nde ko bablo wango nde nini. Ça veut dire sa confiance na camarade 100% te, ça veut dire ko se protéger. Émission titre yango ezali okoki ko se protéger nde na camarade. Bongo nde na toloba. Émission ezali na sens na bongo. Donc ozala nde na mwa sagesse plus. Camarade no soki aza ndoki to akedaka banganga, akotaka banganga, akedaka kotia bakisi yo koyeba ndenge. Bokobeta nyonso, bokokolia ne bovandi, bozomela, bozoseka, bozotambola, me makambo ya kisi, makambo ya nganga eza makambo na ye, basekret na ye abetela mutu te. Wana makambo ya vi na ye na mutu amemaka ye kuna, soki amikendela ye moko, so mama baonda amemaka ye, soki yaya na ye, soki ndeko na ye, soki nani amemaka ye kaka na mutu wana. Makambo ya nganga ezala makambo ya songi te. Ata camarade na aza songi, so aza mutu abakisi akota abonga aobeta ngo te. Wana ezaka te secret poche, po so okebi so obeli liboma. Donc wana aomona ke apenza makambo ya bakisi. En plus bakisi ne eza aosalela ngo mpona objectif ne mobo. Ntango mosusu mpona mobali alinga ye, ntango mosusu mpona mosala, ntango mosusu makambo nyonso. Po soki aye kodevoile yo, déjà eza so na bapouvoir te selon bango. Donc il faut bonganga yo mo oyoka penza ke ovandi na camarade boye abetake naza nganga nakenda kwanga. Bazali me toyeba bongo te. Pourquoi? Parce que baloba yango te. Ata yebiso yobi camarade nanga na bombela ko secret te, naloba nyonso. Mais so aza mutu abakisi aoyebiso te. Bon, toleki. Siko ava toleka nanu na po ya parfum, tolobela nanu point oyo ya tolobela nanu point ya tolobela lekela nde ok na comprendre. Po toleka na il faut siko tolobela point lobela naza na mwana bozala lotike na yo moyo. Naza kaka aya epana oke. Bon, to continue. Po tosukisa tolobela kaka po tosukisa po ya abi. Camarade na yo soki aza na makambo na ye ntango mosusu nano tobanda aza ndoki te, akendaka mpe pa banganga te. Mais ntango mosusu aza na bamalchance mo boye bafamille na ye, soki azwango na bacamarade, soki azwango na baplace wapi baloka ye, babebisa ye, basala ye oyo bakosala ye. Ye aza ja mutu moko aza ja bien te. Sikoyo yo ntango okozwa elamba na ye, donc tobaka aza mutu moko malchanceuse, aza malchanceuse. Makambo nde nyonso asala esimba te, bato mosusu na bi base retrouva bongo. Place bato nyonso baoloba oui, so ekomi kaka tourne ata ndenge botyaka boye non, bato wana baza balasika na kosi te. Ata ndenge nini bamama soki ose retrouve na ka wana muka nzambe, soki ose retrouve na ka wana ozalaka bato nyonso ezala oui na tourno kaka ekomi no, makambo no esimbaka te. Kutu bato abongo bazalaka oyebi bato bazala bongo soki osatache na ye, énergie négative ne wana ya mabe oyo babebisela ye wana ekozwa yo. Sikoyo ezwi kutu nano te ozwi susu elamba na ye odefi otie na nzoto no mama moto wana baloka ye bilakeli mabe soki azweli yango wapi nayebi te fani ya bato te, je sais pas nani aloka ye. Ye sikoyo aza tia na malchance aobonga te, ye sikoyo ekosatache ozwi susu elamba na ye ogandikani na nzoto noki kodefa mpo monaki alataki kitoko. Makambo na ye bamalchance ne ekozwa yo. Okoma na un certain temps okokoma lokola ye. Bato nyonso bandolingo fute, bato bandolingo baoboyo, baokimo, baomono sikoyo oza bien te. Bando sentir so bazaka proche no baose sentir bien te. Obebiselo
ba chance na babetelo étoile babenga yango étoile moto na moto aza na étoile tobotamela yango sikoyo satan ye abundisa étoile bo balatike ye oloba makambo ozwa we libona ozwa we toyoka ngo na bafilme toyoka na bafilme mpe pardon en tout cas suki ona merde faut excuse nga ta moto aoba bamerde na bémission toyoka yango na bafilme totala yango na bafilme mpe toyoka mpe na masolo mpe ya mokili kaka mpo moto yayebi nganga te nani toyoka te masolo anganga yo koloba koyoka te masolo ya mokisi te biso tokola toyokaki moto aza bakisi moto nganga ekende ya boye ezonga toyoka biso nyonso me kokende nde eza eloko mosusu me koyoka toyebi masolo bocomprendre bamama bapapa surtout eza émission ya bamama plus mama fungola miso ngambe miso yanga nakoyesa nde bofungola nde miso so ovandi omo makambo esimba te kende na église eza sambela omoni kosambela esimbi te yo moko explike ata mama ya bino explike ata bandeko no baozwa ata mosusu solution biyaya mama nga suka boye bato nyonso basa ndeni yange esimbaka te kana tu nanga balobana kutu okoba bozwa mobali boye yango moni to mosusu balobaka naloba eloko moko ya basi kitoko bato mosusu balobaka basi kitoko babalaka te nga namoni makambo oyo ndenge mpe nakotaka na makambo oyo ya bakosambela oyo basi kitoko babalaka te. Je ne pense pas que ezalaka basi kitoko babalaka te te. Je pense que na spiritualité basi kitoko baza plus poursuivi na bandoki na sens nini na sens que tellement que camarade aza joli yo oza joli te epesaka keto epesaka jalousie donc yo moto otambola na camarade aza tellement joli so bootambola bato nyonso kaka babandotala ye bato nyonso kaka babandolula ye sikoyo soko camarade ne aza moto ya misala mabe akokende ata mpa nganga akokende ata mpa bandoki abi bobebiselanga camarade na nga wana kitoko azwaka su mobali te abala te basi kitoko bazolandanga na eropa bamama soki ekomela bino oza na kitoko no nyonso parce que basi baza otapema sobi awa mwana oleka te mais otali ye mobali okobale te azani mpe mobulu te azali kaka normal mais azotula bamama basi kitoko bokende basali ya nzambe bazali oyo barevelaka makambo eza kashe balakisa bino ata soki ozalaki na malchance bakamarade ya mabe bakei na bino mpanganga bazwi kitoko na bino balati bino maske de vieillesse mibali bazotala bino mobali aotala na mosika bamoni kitoko ntango abengi opusenka pembe na bi nasala mpe mefio namoni akomi lokwa koko bondeni omwaka rendez-vous liboso obenga ya mibale mpo mobali akimio to baotya okomona basolo na nzoto solo yango bato bayokaka te ka mobali no oyo olala nda oyoko mpo mona keki ndoki ezaki bonganga ezalaka ngati nini na oloba na fonde nganga te banganga bazangani ya sabon te nazoloba mpe makambo ndenge eza basi kitoko mpe babebisa bango mingi mpona jalousie oza kitoko te okamati oke kobebisa moninga mpo ozotanga na moninga ka chaque fois moninga aza sollicité omona lelo na monde lelo bato nyonso bayebi bato mibalo basi kitoko mingi babalaka te toyebi cause te basi kitoko mosusu bazala bango mobulu te eza oyo basi kitoko eza mibulu te eza kaka mwasi kitoko mobulu te basi kitoko fo kosambela parce que boza bato mo boza vise bandoki bato bakendaka bonganga babebisela bino il faut koluka nzambe na bozindo révélation mpo efungola banzela na bino naleki po mosusu tokoti na parfum bamama okepa camarade fufu parfum nyonso kitoko tiananga pompe parfum vert mama oyebi nzela camarade no alekaka est ce que ozala na camarade no 24/24 natuni yo nanu mama est-ce que ozala na camarade no 24/24 na nzeli te ntango ozala na camarade no 24/24 te oyebi banzela nalobi tike bacamarade nyonso baza kote na pembeni soki baya bato akisi baya bandoki non tozolobela ata so camarade aza moto akisi to aza moto akisi oyeba te bacamarade nyonso bazalaka ndenge moko soki akenda apanganga wana eza secret na ye sikoyo but ya émission ezali kose protéger ozala na sagesse omipesi na camarade na ifo ozala mpe na balimite na yo nde émission nazosala eza na sasa bongo ke kofungola miso kimasa wi mais ifo koyeba ke masa nanga okawa aza moto ya bakisi
Bonsoir, maman Nabiso Diamant Sardoise. Parfait, ok, pas camarade. Camarade n'a pas que la parfait. Osu parfait, comment pomper parfait naït. Yo, yebi lo kati na kati ya parfait wana. Soki camarade n'a kenda panganga. Soki camarade n'a kota abondoki. Tam tout parfait na ye asali po na mibali balinga ye. Tam tout parfait na asali po mobali na ndako alobaka wiwu na makambo nyonso. Parfait wana eza travailler tam sou mystérieusement yo yebite na kindoki na bonganga kendele na ndako nganga yo monika parfait kama na parfait so kitoko pompe ozwi obebisi likila na nganga na ye omilati binganga donc ça veut dire ba qui se coach parfait on eza parfait normal tie camarade na oya kokepa nganga na afuta ba mante ba camarade na yaki a pomper parfait na ngai nganga ba to sala ba cérémonie boy akosa ba cérémonie abongisi makambo yo muto pompa ki parfait na ye okomona boy ozozwa su mobali te to koza jeune fille soko poza ndako na libala mobali bokomi nyonso koswana tikuto yo kama ta mobali ti abengani yo akoma okosolo ya mabe kaka na parfum pompaka parfum style elongo etikali yo babenga yango soki malchance elati yo na nzoto pourquoi okendeki kopompe parfum camarade mafuta ya kopakola okepa camarade eyo oza atin oza atin teno kitoko oteli boye echokola no bien opakola nino c'est mieux comme ça ayebi so komwa mafuta okesomba na magasin yo moko mafuta ne ya kopakola eza privé ya ye soki asali mobali ne kisi po alinge na ndako ya libala yo oyeba ndeni yo ozwi mafuta ozwi opakola ozomona kaka mafuta ma oyebi te na kati ya mafuta batie nini soki azwaki mafuta nakende na opa ndako ya nganga yo koyeba ndeni kosimbaka bisimbasimba te ata aza pire yo biloko mosusu ezalaka privé mpo na motu ye moko neti bamafuta baparfum wana soki omoni camarade oyo azopakola mafuta na ye senga alakisa secret soki eza nini me kozwa ya ye te totiki mafuta toke na maquillage surtout maquillage nde ezalaka problème maquillage batiaka yango mpenza na elongi toyoka bapoudre biso tozalaka bana mike tozokola kala tozokake bapoudre moko ezala bapoudre na soki otia yango eza lokola bapoudre batravaille yango omona mpo ozongenga donc libali bazotalatala yo bato basalaka bakisi bakendaka na bamake-up na bango bamaquillage bamemi yango kuna mpa banganga na bango banganga batravaille batie bitiatia soki ya pakolika poudre boye okomona ntango ozotambola kaka ye nde mibali bazobenga soki aza femme mariée apakoli poudre mobali nazomona ye wow la plus belle femme du monde poudre wana eza travaille na kilonganga na bandoki yo mwasi oyo mama oyebi te oke kopakola poudre rouge yo wana rouge na kitalatala ozotia camarade na ngai o la sirène yo ozoloba makambo nini bokofinga ngai la sirène yo kaka lokola la sirène kombono te kombo eza kaka kombo naza kofungolela bino nde mpo histoire nalingi nabetela bino siko bokoyoka bino moko bamama bamake-up ya bakamarade na bino botiaka te balede bote botiaka te kodefana bilamba bodefanaka bilamba te mutu na mutu aza na nzoto na ye neti nge elamba nalati boye nakopeso te atoza pire nga ndenge mpo nakola bongo te bapara nanga balakisanga kosangisa bilamba na nzoto na bato mosusu te tout comme nga mpe nakozwa elamba no te nalata parceke nayebi te nzoto na yo oza nanu ndenge elamba ezala bomutu bato bakenda mpa bandako nganga bayesala bango nini yaka na elamba moto akendaka nganga akebebisa camarade na ye abi camarade na bobebisa ye babizwa elamba camarade yo yaka nango tomonana na bafilme tomonana na bafilme nga naza wana te eza eloko ya sika te kolia tozokesiko na biloko ya kolia soki okepa camarade na yo olingi olia kobosanaka kosambela te kobosa parce que oyebi motu bobala sike makambo ozwi yango wapi oyebi moto akoza asali bakisi mpangana mpona yo camarade abebiso ata na biloko olia
po ayebi ke ya koyeba olia na yo bolia ta sani moko mais ye nganga ne akobongisa ye après ça mais yo okolia otikali nango ekoti yo soki ba malchance ye akokende baolongola yango po ayebi eza je na ye donc partout bozoleka il faut kosambelaka biloko ya kolia osambeli ata priere ya mokuti na sambe mpe mobika kombo tata mpe ya mwana mpe elimo santu obi nzambe natiki biloko oyo ya kolia eloko nyonso mpe ya mabe soki ezali soki eza te nzambe yo neutralize yango tikake nazala biloko ekoma lokola saint esprit benisa na makila na yo mosantu amen ata priere ya molai tosambeli kaka na motema nzambe asoki makila na ye na biloko ya kolia wana bomoni makambo tozoloba donc bandeko na ngai tozobeta sikoyo lisolo ya ndeko na biso oyo aleti abeteli biso lisolo alobi la sirène histoire vraie Charlène alobi boye abi la sirène ngai nazali na mboka moko boye mboka na baloba anglais abi eza nango bakongole te mabe lokuta nabetaka lisolo la solo abi la sirène nakendaki kotala tante nanga mo boye abala étranger na mboka mo abala anglophone africain kane anglophone abi la sirène nakendaki vacances kuna siko ntango nakendaki vacances kuna lupango oyo tante nanga bando ofutela na mobali ne donc bakolo ndako wana sikoyo abi siko place bakota nanga ndo ofutela na mobali ne abi mpo bapeya anglophone eza baappartement minene donc batongi ma baappartement siko batongeli bino mpe appartement mokie bokofutela abi siko place nazalaki fi mo bekomoni ezalaki Jessie mpo baza baanglais bakombo baanglais ka Jessie abi Jessie wana adovanda pa grand frère na ye aza congolais te aza ka anglophone africaine abi Jessie wana esinga bi Charlène you are smart you are so nice you look beautiful akoma olula nga abi oza baplante kitoko oza na bilamba kitoko Charlène abi la sirène Jessie yango aza ba age moko na nga ovanda pa grande sœur asi pa komi jeune fille comment yo jeune fille oza na possibilité komisombela ta plante apamba te ka plante ata ya makasi kutu ya simple kaka abi ata plante kaka ya simple oza yango te periki oza yango te siko eye osala ni Jessie wana ayepa Charlène abi Charlène oyebi naokende village na biso kota bafamille na nga defisa ngai periki na yo oyo ezalaka kitoko na robe na yo moko nalata mpona ke kuna nabima chic I want smart I will be smart baloba baanglais smart eza chic Charlène wana abingi la sirène nga kutu naye kotala tante nanga nazaka na mpe na mbongo maloba te kuna na nini na pays anglophone wana eza te pays d'Afrique pays anglophone wana nakenda ko kofuma bilamba na tombola na bango abi tombola na bango ezalaka donc na wabima lokola américaine akonga kote kopona tombola tobanda wana na Congo tombola na biso abi kuna na kopona donc omonike baza ba première qualité na sombi la sirène na bi roba na so batianga ta na magasin bakote comme $100 ngabi bon abi tombola ba anglais eza kitoko parce que tout kabi awutaka ba pays anglophone na poto donc vraiment tout ka bazwaka ba tombola moko ya qualité vraiment ayebisinga Jessie namona kona robe moko boye ya pembe eleka banzela moko ya noir pesanga yango nalinga yango nakende yango village Charlène alobi la sirène nasala nini moninga asengi nazwi na robe nanga na plante nanga na periki nanga na pesi ye robe nanga moko nalinga yango abi la sirène robe nanga kitoko na pesi ye eza lokola velours donc antuka so nalati yango okatisanga américaine donc nandobima joli na robe kutu nasala bafoto nango susu te mpo ezalaka kale ara jardin ezalaka ta ba 20 ans boye abi me na ngai natia bafoto otia mpenza bafoto na wana émission na bato bamona mpo eza histoire vrai bandeko eza ya koinvente te siko eloko nini ekomi mpo boyoka makambo nayebisi biso dès le début d'émission eloko ekomi eza ke Charlène
azui apesi Jessie robe na ye na perruque na ye adéficient Jessie abiso na oti village po bango bazali na ville na capitale Jessie abi nakita baparent na po baparent Charlène bavanda e baparent Jessie bavanda na village Jessie avanda na capitale pa grand famille abala grand famille pa azala mwa bamoyen Jessie wana eloko ebanda okamisa Charlène aovanda na ndako ya building ndako ya moto ya mbongo me ye moko aza ta na eloko te aza ta na kopa malonga te grâce na bango apesaki eloko te donc aza omoni ke mwasi me azangi nyonso donc ate eloko aza te fo kaka ke village fo adefa kutu donc Charlène amonaki yango kaka vraiment en tout cas fille yango aza on dirait donc pauvreté amonaki yango extrême oyoka ya minene eza kolia bomona le cœur de l'homme bandeko eza histoire vraie so nakosi nzambe ka ye moko ayebi mponga bahistoire na nga so eza boyoki kaka na bahistoire vraie te seke eza ya vraie te ntango nayaka na bahistoire vraie donc ezala bahistoire vraie mpo nga nayaka kaka na bahistoire vraie mpo babetelanga Jessie alobi la sirène boyoka makambo Charlène alobi la sirène Jessie akamati ake na village na bango akei te ntango ake na village bongo ake vacance kota baparent na ye vacance esilaka te ake na ye weekend to bake vendredi azongi dimanche na poko lundi aye koluka ngai alobi Charlène merci elamba na ona perruque nopesaki ngai yango oyo nazongisi merci c'est gentil sikoyo Charlène bakola nde bakolisa ye alata na mama bango na papa oyo balakisa ye alataka bilamba bato te azwaka bilamba bato te atie na nzoto na ye apesaka mpe bilamba ni pa motu te akola bongo na bomwana na ye Charlène alobi la sirène ntango na ye nazwa robe na ngai wana nakanisi nde nakola na bomwana na nga eloko wana ezongi nga nadebisaki ye c'est vrai ntango napesaki yango ezalaki ya kodekisa nano aye kozongisa ti po ezali ya ye te me ntango aye kozongisela ngai la sirène ye nazwa robe na nga na sentir ondie abi la sirène nzambe azalaka abi la sirène baoyo bakwayaka nzambe azalaka te asalaka miracle te baluka nzambe na bosolo abi la sirène Charlène azwi elamba na nga apesi nga alobi nani pardon Jessie wana nde fille ayaki odefa Charlène nde mokolo bilamba Charlène aza congolaise Jessie aza anglophone ya africaine naboyi na kaka kotanga mboka Jessie alobi la sirène sikoyo bazobeta po sikoyo bakutani te donc Charlène ina parce que bakombo yango mpe ya baanglophone na mesani te donc Charlène aza congolaise azwi robe ni adefisi anglophone Jessie aza lokwa leki ya kolo lupango place ba Charlène bafutelaka toko babongo sikoyo Jessie awuti pa baparent na ye alati azwi mpe na perruque adefi talaka moto adefi yo na perruque adefi yo na elamba donc eputo kuna na mboka na bao biloko etondi me azangi mpe eza nango moins cher ata na batongolo kozwa alobi la sirène ya minene ezoya ntango kaka Jessie apesi nga robe na nga alobi thank you very much bango ezotoka abi merci beaucoup nazalaki jolie na village na nga baluli nga ntuka robe ebongisi nga Charlène merci naye kozongiselo robe no yango alobi la sirène nayeka na simba robe na nga be na sentir ondie mutu mwa kangi nga liboko oh nga bitika babi wi la sirène na sentir liboko ekomi kilo oh subitement nga bi oh Charlène makambo ozoloba boye est-ce que lisolo neza ya solo alobi wi la sirène lisolo na neza ya solo na inventé te yoka pourquoi liboko na nga ekomi kilo ntango liboko ekomi kilo automatiquement ezongisi nga na idée na nga d'enfance nde nakola baparent na nga bapekisaka nga kolata bilamba ya bato mosusu bapekisa mpe nga nalata bilamba bakamarade donc idée wana ezongeli nga moko na ye okanti nayebisi Charlène no I give you abinga mpe nasala nga congolaise nayebi na nga anglais malamu te abi no thank you but you can keep it for you Charlène alobi non Charlène aboyi kutu na cadeau Charlène pardon Jessie fille wana komone Jessie Charlène alobi ke Jessie na kabeli yo robe kozongisa no lisusu te perruque mpe bombango Jessie alobi non ezalaki okabelaki nga te nadefaki naye kozongisa perruque no yango robe no yango zwa Charlène alobi te naza nango deja misusu donc nakabeli na ngai yo yango zwa na yo perruque zwa na yo mpe robe wow Jessie akamwe
unbelievable, it's so nice. A Charles na yambi, Charles na sepeli, Charles na bi la sirène na kabeli na boy kozwa eloko ye o déjà ya se alati. Na yebi nde akende village na bango te, na yebi ndenge kuna makambo eleki te, abi la sirène mokili makambo. Ngo abi sikoyo esuki nini? Abi sikoyo la sirène eleki nango mpe bajour tovandi ka biso tozwa balocataire na tante na nga wana. Bango baya bakolo ndako. Se fréquentement pe mingi defa nakendaka kuna tosololi na Jessie totikaka bacamarade ti nakabele na ngai ye robe na nga pas de problème kaka motema na ngai esimbaki te naokaki liboko kilo donc ezalaki lokola signe nzambe aboyaki nazwa robe na nga sikoyo jour mo mpe tovandi kaka tobeta masolo Jessie abandi obela Jessie abandi obela abandi omonana susu te lokola te toza balocataire des fois nakendaka pa bakolo ndako des fois mpe navandaka pa na biso nde na bando monti nde natuni Jessie na bi oh Jessie camarade na nga obungi boye na omono te problème nini abi Charlène nazalaki malade Jessie abandi abi nazalaki malade Jessie abi abo obeli nini abi bike nazala na biloko moko na nzoto ebimanga périodiquement eza contagieux soki motu neti alati eloko nga nalati ye mpe ekozwa Jessie abosani ke ayaki kozwa elamba bato ya Charlène azobeta sikoyo lisolo esi eleki na mpe bamois déjà kutu donc ça veut dire ye Jessie wana soki eza kindoki chaque année boyoka bien chaque année même moi biloko ebimaki na nzoto ebimaka ye vraiment to ye moko alexi Charlène abi basi batraite talaka mboka baza grand frère na bango asala na mbongo batraita biloko yango mais esilaka te et puis eyaka kaka même date chaque année na même date babiloko wana ebimaki eza lokola baloto babiloko moko boye donc soki olati elamba na ye apesi yo mpe okontamine yango alobi la sirène nayoki nzoto na nga nyonso malili nalobi le cœur de l'homme wana nazwaki choc moyen na réagir ezalaki te na esika oh sorry mais na motema na ngai epasuki ça veut dire alingaka contamine nga ayeki osinga nga yango azalaki abimaki biloko nini wana ebimaka ye ayeki kozwa nga robe mpo alataki yango maladi nemoi eza maladi moko ya mystique ya bondoki esilaka te ebimaki kaka chaque boso komona maladi ya bongo baloka ye donc maladi wana ebimaki kaka chaque mois une fois par année kaka mois par exemple soki eza février chaque février maladi wana eyaka osomona mponi eza bondoki mobimba alobi basi basali nyonso Jessie alobi batraite ndenge nyonso esilaka te ezongaka kaka mpe eza contagieuse soki moto alati elamba yo mpe olati ezwi Charlène alobi oh sorry you are crank boye nde siko abi eleki ti abi ntango eleki la sirène azongi na vandi donc Charlène eloko abi la sirène avandi nga moko natikali za nalobi nzambe abikisinga na liwa donc Jessie objectif ne ezalaki nini Jessie objectif ne ezalaki apesanga maladi ne wana ya kindoki na ye azala nango ezwanga nga mpe ndako mobimaka yango wana ayaki osenga nga elamba na nga auti nango village ntango azongisi soki nalataki la sirène nga mpe nange ndako mobima ngo nzoka baloka ye nayebaka te mpe ayebi bien ke aza ya kolokama ayebi bien ke aza na problème na nzoto na ye mpo omoni bilamba toolata te bilamba ezobomba nzoto babiloko boyebimaki na bilamba nga na omona ngo nde na omona ngo te bomoni siko makambo nalobaki ya olata na bilamba ya bacamarade te yango oyo parce que camarade oyebi te alokama aza babiloko na nzoto oyeba te parce que ye alati elamba ebombi yango me ye ayebi Jessie wana aza mwana mabe makasi nga bomisa Charlène amoni mpe kaza maladi abimaka biloko na nzoto mpe biloko wana eza contagieuse eza ya kindoki esilaka te ebimaka ye périodiquement ka une fois par année par mois moko ebimi ye ou 2 fois par année yaka ndenge expliquaki abila sere bon nga beti lisolo franchement na boso ekamamake mais eza une fois ou 2 fois par année mais le même mois maladi ya bongo bomona ekawukaka mpe esili mais eza contagieuse batraite epekamaka te kindoki baloki mwana
yango wana omoni aza lokola malchance azwa mobali te moto 20 ans aza ya mbongo te aza na eloko te donc aza kaka bongo bomoni. Salut, préparons-nous TV. Salut. Bomoni mokili makambo. Bomoni ba camarade à mokili. Okoyeba ndenge nini komi pesa na camarade 100% te. Tala Jessie alingi apesa maladi na ye ya nzoto epa ya Charlène. Adefi elamba ayebi ke akoki olatela elamba moko na moninga te mais adefi moninga elamba aye kozongisa. Yango wana soki odefi moto adefi eloko azongisa kozwa lisusu te kolata lisusu te otikeli ye prochainement okodefise esu te kolataka eloko ya moninga te elamba noyebi te soki auti nango na nganga elamba noyebi te neti par exemple tozoba makambo ya bilamba tokota mbala mo na makambo ya bakado bakado oyo tozwaka na bafete ya baanniversaire bakado oyo tozwaka na bafete ya bamariage kado oyebi place euti te omoni kaka kado bambale bapesi yo oui c'est bien mutu wana na motema nini apesi yo kado wana oza nouveau marié ntango mosusu mutu wana aza abali nanu te ayokeli yo jalousie ndenge ozwi mobali na yo osali mariage azwi ake na bonganga kisi azwi kado wana amemi yango kuna nganga asaleli yango babisalasala asaleli yango barituel azwi kado wana ambaleli yo apesi yo na fête na yo ya mariage. Félicitations, tu es mariée, ma mamie, ma chérie, bisous, heureux mariage. Cadeau wana nzoka ti ayebi kobebisa okomona ba nouveau marié babalani pas même 6 mois koswana na koswana bitumba na bitumba cadeau bazwaki basambelaki te avant basalela bakado tozwaka ata na baanniversaire depuis ozwa cadeau wana okomaka kobela-bela osalisaka fete ya anniversaire bato baye bapesi yo bakado depuis kaka osalaka feti wana nzoto no ezalaka esu malamu te bamama révélation ya boye nani oyesa bino nga la sere naye koloba makambo ebombani na se nazokobimisa likolo bato mosusu bazwa bamalchance na bavie kaka mpo na biloko kaka bapesaki moto akabeli yo bandeko ngai nakotrouve solution mpo kalami te tozokojete soki bapesi yo eloko parce que cadeau eza normal osalisi fete fo bato bapesi yo cadeau me bakado nyonso kozwa avant salela zwa mai kaka oyo totokaka ya robinet mai kaka yo moko ozwi mai otoki ozwi kaka bagoutte omona te na église nde basala bato bakenda baeglise ba eau bénite wana ezala mai basopa ya boye baosopela bato eza kaka bagoutte parce que mai eza na pouvoir biso moko so moto ameli mai ta okufa nzoto na biso presque parti nyonso nzoto eza kaka mai na mai bandoki bakoka te liboso ya mai kisi epolaka liboso ya mai bakado nyonso bakopitu na feti ozwi yango osope osambeleli mai kaka mai ya robinet otoki mai ya robinet osambeleli otie eloko te na kati ngala sika nazotinda bino bonganga te nazotinda bino kisi te nayebi yango mpe te ozwi kaka otie eloko te mai ofungoli robinet atokotinda mwana obi mon enfant va puiser pour moi de l'eau aye nango mutu nyonso akotokelo mai kaka mai osambeli otie liboko na obi nzambe bakado bapesi ngai naza kosopela yango mai eloko nyonso ya mabe batiaki kisi eloko nyonso eza kopola na kombo na nzambe na mai oyo ngai naza kosopela ozwi bagoutte donc omona mpo so osopi ekobebisa ta kado ozwi kaka bagoutte ozwi liboko otie boye mpo naza mai te ngai nalakisa bino obwakeli yango bagoutte isuffit ka bagoutte ya mike wana ezwa bakado wana soki ezalaki na makambo ya mabe mosala mabe mutu wana bakisi na ekopola ekozongela ta ye moko parce que mai eneutralise
bomona ata te na bafilme balakisaka so moto ake na ndako ya nganga azongi boye na nzela mbula ebeti soki matanga mbula ezwi kisi na ye wana moto wana kobanda obela liboma sur place bomona te na bafilme nga na nsina tala bafilme abongo mpona kolakisa bato ke ata ndoki ya ndenge nini mai eza au-dessus de tous les sorciers mai eza na force de l'eau oka tomelaka mai nde mai osambeli noka peyela bote osoki kolata nanu te bakado mbala moko boye omeka elamo bapesi nge kado kitoko ozwi mbala mo olati na nzoto non sopela mo bagoutte osambeli osopela kado nyonso ata soki apareil muya yango mwa ndambo opangusi omuya ata mai kaka ezwa eloko nyonso bandeko bomoni lisolo ya lelo ezalaki nde bongo lisolo ya lelo ezalaki bakamaradi ya bandoki nakoya lisusu nakobanda oyela bino masolo nakokontinue lisusu émission mosusu kosala bakamaradi oyo bakotaka bonganga yo ozokotela moninga obebisa ye bachance bamabala ebele ya badivorce lelo tozomona kamarade mosusu abwaki yo eloko ya mabe ya kisi na ndako na yo mobali no azokosentir yo lisusu te tomona yango na bafilme ya baafricain basalaka ya kindoki biso tozoloba eza kaka filme non eza kaka filme te eza makambo esalamaka temoke camarade oyo bozala ne aza pire yo atuli abali te amoni ke yo obali ayaka kaka kotala mpona ndako na yo ayoki yo jalousie akoteli yo ndako ya nganga abi abebiselo libala nganga mpe apesi ye lipesapesa barituel biloko na bango wana aye azwi abwaki na ndako na yo ntango kaka ye akie boye bokomi koswana ti okoya kokamwa libala ekabwani bamama bakamarade ya bandoki ndala sirene naza na bandoki obeta masolo ya bandoki parceke bandoki babombani bakanisi ke tookipe bango te siko tookipe bino kitoko tokipe bino kitoko makasi bino bakamaradi bokotaka bakisi mpona mibali yo mwasi ya libala to mwasi ovandaka mpa na bino otondisi ndako na bakisi na basala mbeto epai na bamatele okotisi koto ozongisi obombi me mobali no osusu oyokango nango ti obombi kisi oke na bakwamire oti otititi nga na sera na bando ya mpenza mpona tolobelaka mpe masolo ya kindoki tolobelaka mpe masolo eza tozokodenoncie eza teke tofula bino bandoki tofula bino bandoki te jaja tofula bino bandoki me todenoncie nde tozoba mpe mabe na bino mitema likurundu yo obali te yaya eza ya tourno eya ti pesa nini oki camarade abali ozweli eketo yo bongo yo bongo mabe makasi donc bamama mana avandaki lelo histoire na biso ya bakamarade je pense que bosepeli nango tolobeli oyo nyonso fale tolobela il faut kozalaka fait attention na bakamaradi bamakillage kozwakazoka biloko ya bato te kozwaka babile de beauté somba yo moko kozwa te ya baninga donc il faut kozwaka peu distance olingo olia mpa bato sambela donc il faut nzambe ere nyonso nzambe azala na bino biso tosambelaka donc ekenge fe l'homme ata bamusicien mpe bayembaka banzembo balobi oza na bacamarade ekenge fe l'homme na banzembo mpe toyoka eza kaka banzembo te eyaka mpe na vie quotidien ya normal boye camarade na yo aza moto ya misala mabe afrekataka banganga mais aza pire yo makobetelo yango te wana ya secret ne masolo akati na ye yo sikoyo okomprendre te ke esimba biloko na ye balukelo wana so ebebiseli yo ya okotelo te wana eza ja monde mystique aose protege aotika yo okende osimba ye atindaki yo te donc c'est un peu ça bandeko nga la sire pene na bando ya bamasolo ya bakindoki banganga bato denonse no bato bazokende obebisa bato na banganga na bakindoki bakamarade bazosala baninga mabe na ndenge ya mystique amoni ke na boye na nzoto boye akoko te akoteli obwaki bonganga donc apotaka koma ne kundoki mabebiselo mekeba mama yo moto obebisa ya biso mekato wana nzambe mokonzi na biso créateur omeka aoleka te la sire yo bongo la sire yo makasi franchement pardon donc bacamarade ya bandoki balibongu tu bacor
nde tozoboya bakamada ndoki balibungu tulu bachar nde tozoboya bakamarade banganga baoleka te nde tozoboya donc bamama bapapa je pense que histoire esili vraiment il faut tozala ekenge na vie parce que bonheur na biso bato nyonso tute nde basepelaka nango yo kozala na motema malamu osepeli na bonheur ya moninga mais ntango mosusu moninga no osepela na bonheur no te bonheur no bando osala motema pasi ti aya oluka akotela o rando asese bandoki baza na rando asese azoseka me na motema aolia nini aoloba na olakise na osali boye na olakise po kolakisa wana amoi na bomoto akoka te ake ti bonganga ake ti kindoki donc il faut nzambe kaka kosambela atoza na camarade na yo tiaka ye na mabondeli nzambe aprotege biso na makila na ye ma tout place nyonso toza donc eloko kolia pa camarade kowela te biloko nolambi so kitoko nzambe pondo oyo nalia pondu kala lokoso mpenza ovandeli yango nga nzambe makoso olambi esoso obu loko oliaka te mpa na yo toboyi ta masa tokolia na biso moko me kobosana kosambela te ata priere ya moke ezwa biloko wana sopango na makila ma nzambe likolo eloko nyonso ya mabe ezala neutralize nalobi mpe nasukisi nalobi teke bakamarade nyonso baza mabe me na baoyo baza mabe bakendaka mpa banganga na baoyo baza mabe baya bandoki na baoyo baza malamu tokoyeba bango boye te na miso ya bomutu boye toyeba te comme tokoyeba te il faut to se protéger sikoyo protection na biso soki naza camarade ya ndoki so naza camarade oyo akendaka banganga so naza camarade na protection na ngai wana nzambe akoprotege ngai mais so naokende kaka ngulungulu sans prière wana etali yo donc banyonso baolanda émission oyo je pense que bokomekana kosala mwa baconseil kobosala kosambela te obenisa babiloko nyonso ovi na bato na baobeniti yo moko ozwi mai osambeleli yango ekomi beni parce que toza na pouvoir de la langue nzambe apia biso nzambe abi j'ai créé le monde avec le mot nzambe asalaka le soleil soit la tac le soleil ebimi ligne yo kuna mbula yo boye mutu yo yakawa munoko ka ezoloba makambo ezosalama to tona pouvoir sur vie na biso ya kopamela bato ya mabe oyo nzambe ye moko asa charge na bango na bato na ye bano d'abord bato ya nzambe la sira yo comme histoire epetinga tiktok epetinga bichacha po bandoki koto ono todevoye misala na bango ya mabe ya bantor bandoki baoleka te yo la sirène ok émission esili nango namoni article nanga bino tosololi mwa mingi donc bozala bien portez-vous bien donc tokutani ka na mbala ya nsima po tobeta émission mosusu ya bacamarade ya bandoki donc tozwa su histoire mosusu na oluka su bato mpenza bakende na bacamarade ya bandoki babetelanga liso na okeluka mpenza na ozwa na oyela bino masolo ya sika donc wana mpenza toyeba ndeni mpenza bakenda ti kuna babonganga na bango titititi tolandela bango ntina ti toyeba kuna elekaka ndeni donc tosuki awa portez-vous bien et à la prochaine n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube Sirène Donna. Ok, bye bye, que Dieu vous bénisse. Amen. Bye, bisous. Tchuss, bye bye. Ciao, oui.